jeunes Congolais à Poitiers en France. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Yvette Pangwa au Babi, moi aussi Oyo. À Osalake, Poitiers Wana est vibré. Donc on est ensemble, il n'y a pas de souci. Belle vie. Au Banga Aliwa. Tena Banga Aliwa, Tena Banga Ande Kufa Masumu. C'est-à-dire? Na bibi ke na Banga Aliwa te. Na Banga Ande Kufa Kati na Masumu. Tout le monde qui a eu Marie Messamo, très affligé, beaucoup d'amertume, petit couteau. Au Betika a pris nos bêtes à Bandaka, le coin no couteau. O sait qui signe. Anzambe. Vous avez fait mes informations. Belinda Kandi. Babito un événement, moko événement Mousouni. Le 29 mars, boye belé na showbiz, vous n'allez jamais dessus. Pour Rosana Yemoko Poutine, Toyemba Kembo Alléluia. Le coup de raison n'est pas encore tata. On a pesé biso ma cash wana parce que Rosana na showbiz il y a parce que ça clôture il y a moins de la femme et puis ça arrivé en colo tatanza combat fin du monde des habits so bato na kata showbiz to ko matana lola yo mto tika libanda akotu na famille ko kanga famille de quitter parce que belle va taki billet il y a $10 ataki billet il y a $30 na VIP en tout cas so ko yete voilà. Hey, yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Merci beaucoup. Ma question ya ngai biyano ya Bianca Zanga to bandi émission na biso ya mokolo na lelo Bianca Zanga bonina nuba basango ya famille Bota. Oui, famille Bota ça va dans le bon, famille Bota toi na film na biso autozomona monene eza na kati ya Bella Production donc et que ça va vraiment. Madame Belleville a raté. OK. Belleville tant ça la film asali casting ebi ke loko so na pesa ngo mutu bo papola tala ndenge mame to ako papola o metola zo beta biloko ba Teresa basalaka ba biloko ba Gabi basalaka ba biloko ba Tendresse basalaka ya ba Buchu siko mame tola zo beta ngo na TV a talisa na batu ke combien na vie kolinga mwana muke na vie eza mabe. Njoka nde ba ya pe ba na kolinga ba. Iba le kanjela wana ko? Donc koloba mama. Ya si ale kanjela na kuma ni njela wana bango tu ba le ka banjela wana. Donc ce que mama to la ye pona ko lakisa bango. La ça ba musala obino bo sala kala kuku. Yango na yena ona poisa. Wana nyo secrétaire ya Madame Belleville. Madame Belleville. C'est qui to lo bakiazo te ya pe bande ko na misusu ya. Mais so te bango ate ya ka bango déjà babani indirectement indirectement azo atera bango déjà donc otali partout tali qui était partout ezanga tika na zongo na bongo na so ba moni partout te na koba kana vi wana yeba bano koba kaka na écriture misana na bino yeba bano te ya bango kaka bien kaza oyo penser oyo uti wapi non lo bana yo na vie linga génération na yo parce que ba tunaka pas chez arabana wana
bato na okaka regret Komona okomprendre banzoto santé ya bamama. eza malamu te na oforcer omona bato na okelaka mawa eza bana wana bana wana ni mawa ndeni bana na miki ona bape bakosi yo na jean bakosi yo na body bakosi yo na basket likolo nango obimisa énergie nyonso ye misu 4 mobimba ozoma bokotala bata minene neti babijou la reine boso otalema bosanti ke moto alingaka nzoto mingi tala na balo chose vrai yaya surtout bata minene so ovandi motali botali oyo akoma tina ba 5 ozomona po mwana na moke bango nyonso tu wana baponga bi ba Saint-Thérèse bango tout ozomona sikoyo nafandaka natalaka boye bakosi bango na babasket balilamba banini bakosi na $100 sikoyo ntango ozonga mpa mwasi no ya bojeunesse age no ozoka opesa le meilleur no te omona mpe mwasi mpe na kanda na ye pa koma otriche parce que yo papa na ndako obimisi deja nyonso kuna epa bijou la reine opesi nyonso epa ponga bi opesi nyonso epa Saint-Thérèse opesi nyonso epa makolo soso epa ekumani donc oza korendre compte ke je suis mariée à la maison. Ou bien je serai mariée na mwasi mo quelconque un jour. Yo da so bim opesi nyonso ngo monu mama moko muke akotika na ndako boya salika na mwasi inane prostate yango ane. Kwani obimisa ka énergie nyonso pa mama moko boya muko en tout cas ba mama yo nzamba limbisa nzamba limbisa bino te apinir bino baby si génération abana bato si bato belé ba génération beba banini beba pona ye pona bato wana ba mama chose pona ba mama wana baza bato te baza bato so vandi mabo faut ko bani ba ona mboka ko bani bango mais faut ba longwa bana batabikie même aussi Bible lobi yango oza na droit komona mutakala ya parent na ote. C'est ça, oui, on est la Bible. Ozomona ata la Bible ba beteli yango sete oza na droit komona mutakala ya maman na ote. Siko bana na mike ba moni mutakala ba tu combien? Siko batongo puis ba zo continuer kaka yango na madame Belva zo te bango na ba écriture ozomona. Mais il faut oyeba ke na vie faut otambola boye. C'est ça, oui. Faut otambola na honnêteté. Ozomona yango moni bango bilongezo kuba olendenga mwana muke na zwaki bana mpa miketa mpa bakoma comprendre comme pour même super boya na it ba boya emisi bakoma boya na bango apa ba o badi ba bazaka o nga babenga nga tonton de tonton yo amuyibi luvunu chapele tonton de tonton luvunu no chapele bien vous non babe on tonton te okenda na 23h na ndako mutu okenda ndako na 23h ya okesa nini luvunu babe on tonton te mobali ya mama on a kenda na ndako so na kenda ndaka Saint-Thérèse bana abenganga tonton de tonton te babe on tonton de mobali ya mama ya biso ye c'est babe papa de papa tonton de tonton de papa de papa sikanga na loba nao donc c'est babilo ngo ise pene belé mama tu mabe non ye biso bato mabe so vando tali bobi te bato ya opisa confiance te sa confiance te sinon te so zu yango moni moko atombo kaka tanga yo kaka sango ya lokuta ya bakotela bien na makila makambo kasi ti atomboka mpona bongo ye atomboka mpona bongo kuna mwana na ngai te na mobano oyo zwaka bana na yo yebi retombe ayebi ba retombe nde basala bana bato so abanga bien na makila na mwana na ngai te na mwana no pe bakozwa ye oda bazwake deja te bazwaka yebi malgré tout maman loba bongo mpona mwana na ye mwana na aza somo attention omoneka mwana moke basala makambo minene solo mwana mabe mwana ana donc seki ye pa kota na ye deja na bamama iya zelo akenda mpenza akenda ko ebongonga bodi azwaka wapi epa mama ko akenda deja nambonga basket akenda deja bongo mama na bango ayoko koganga makambo adene makila po ye na dene makila bagénération moko
na comprendre comprendre moi que ngana ko santé maman yo ko santé maman ya otomboka po atali ke mais ange mais le pierre ailleurs atier voilà maman allez tourne-toi allez touche le mur so yepeta banga bitete moi na blocoté ndo andi moi déjà kinda kala ba pesaka ba pekisaka muto alinga kende o si akei ayebi gwa mama aguta non lobano bien kama kambozo kango wapi nzambe na ngai tomona kango na internet efundaka ozomona baza les oiseaux de même plumage ntango ozovanda otalobi ici une menace a été détectée ekoma makana ntina elongi boyokanisi silauka abomba Saint-Thérèse mpona aotalaka ke Saint-Thérèse atika lokola lisuni moko mpo lelo mpe so Saint-Thérèse mpo abiakende bato balobamaki bomoni place aza mabe yango wana tikaka atoli eloko moko boyokanisi Saint-Thérèse babebana na ya na biso molimo epema na kimia mpo wana epona eloko wana ko yango soki omoni ke eloko wana mpe bokomprendre na ye to na balabala yango omoni mpe eloko wana mpe akalikila abi kota makolo soso ape mwa vie ezali mpa mama oyo mokolo oyo ntango bazalaka nazalaka na bango boma vie ezalaka bana mama olive atia croix aza so na eloko tika na demela makolo soso ndo omoni mwana na mobali wana akende mpa makolo soso bino bonokoyeba bino boza flou makambo minene boye bianka oyebi so donc nyonso oyo bomba na okaka boye nzambe na ngai ye nalobaka ngo bato bandima ngai te ntango bato bakomi kocomprendre sikoyo yango ezalaka bongoko yango moi mpe ya na biso wana akenda na ye akoka kosupporte te chose na ngai mon chose privée je l'ai élevé je l'ai aubergé je l'ai arrosé pourquoi les mamans là ils voulaient seulement grignoter mon chose privée il faut na ya nakende na ngai omona akendaka na ye Bianca bo comprendre tozana Bianca zanga mwana suka ya famille bota ye pena betaka beti sora beti mutabimaka zate tozana Bianca zanga papa na biso Richard mukoko akufi na ye molimo na ye pe mana kimia papa Richard akufi azana sema be na minito nzoto ya papa Richard ebandi déjà kopola mais papa Richard azolongwa te na miniature akolongwa ndenge nini moni mutu asalaka makambo malamu abunga na mutu abatu na pasi siko bato mabende baolinga bazongisa ye na ndenga mabe mais na biso ba oyo tozalaki na mwa shock na mwa pasi mwasi na mpo matanga esala mpa bapaya mais mpa bakolo matanga eza loso oke okuta mwana peut-être mosusu ya mwasi aza inconsolable okuta mama bana ne ye mosusu azondima te ke ata koso tozalaki so ensemble te mais namonaka nayokaka ta ozomona yokani nti lokola baessentiel lokola batendresse wana bazuma eloni na malonga bango bayana bazoloba ebele na zuma kolobela ebele akende luka solution ya mama na ye bambula makasi avril yango tozokota te siko mama azalaka na sa mopono na mai ya kalamu azoi na solution esika mama kolala te me ozoya koluka obeta likambo oyo ya Richard atiki bana ya kitoko atiki bano baza présentable atiki bano mo otali bano bi voilà ici bazalaki wana bango misato ovanda otali bano bi te voilà bana vraiment ya mowe atiki bana bayebi da koluka vie misu baotanga omonaki te bacollègue na bango ya baisa soki baiese wana nde bazalaki wana omona kovandi mo otali obi te papa Richard akei mais papa Richard azali à travers bana Bianca zanga mais ça fait parler balobi ke bino bolongwe na musala oyo boyelaka epemi na madame Belvi bolongwe na musala oyo ya ki communicateur to communicatrice ya madame Belvi ya famille Bota bolongwe na kolobela star na bino mais bokomi ba garde corps ya madame Belvi biso osalaka nyonso OK. Le 29 ngam na tapi
tapis rouge, hein? Tapis rouge. Le 29 na tapis rouge non là na belle madame belle femme matali ko na nga. Oh, gani madame belle femme no kota na salon. Ya nga tapis rouge. Oh, tika boy. On a loba na yo. Biso no za bongo. Toza fou folle reine. Donc tout autre monde que quand c'est pour madame Belleville, nous sommes mieux placés au sala. Il fallait ce que madame Belleville, tout ce que madame Belleville, pour t'en ça qu'on s'en bon on a que nous s'en pas dinana. Et qu'on les quatre. Il y a yo c'est un mot dia qui n'est pas bétail. Aza, anga koma. Yé moi ça te maza ma belle mi balé fala pour ça na. Bingana ya qui pona bête. Wane za biloba loba tendance loba ya pamba tendance ma place madame Belvaza ngana za ni pina za Pamela za Jema ibela za place maza Darlene vaza Sami Garamba za petit me kosa za wana ayepe boya beti tendance ba koti abeti paki tendance bembeno bembeno tendance amuta lo kute ayo Tamutu munene. Seigneur. Akoti pe. Akoti quoi bien. Abeti madame Belleville. Tendance pour bimo ke. Abeti moi demba ta après. Tendance mugo to buka si la katikati. Kianya. Là. Ata ba fana Belleville apoto ba lukesika si la ovanda. Ba kabola si la katikati. Tendance wali bombe do o revarango hein. Yango moni mukomoko te madame Belleville koza isolé. Bien oza wana to kozala wana kaka. Vous veillez sur ma mounion ce qui s'est passé. On ne fait pas de blagues avec les leaders. Tout au sala. Nous sommes des mollo de Belleville. Toko sala. La télé on coûte lunettes, ça compte vrai garde corps bien nini. Bien nini chemise à noir à la takiti ici. Toto mona événement là on a bikok. Nandaka bikok. Bon pe bazanga ba mibali, bazuma bazaki wa. Bien katika bozolo ba mabe o ko komo choqué. Suka wana pardon komo choqué. Nandaka bikok, ba to ça l'événement. Zuma zaki wa pas secrétaire sila. Bien. Au moins que balinga sila na motema te Zuma tanga zaki na famille botano ça secrétaire Belleville te. Mais maintenant ba saki. Na mona te. Nana mona te. Ça la route pour nini kasi. Alinga kasila ya solo te na profondeur te. Alinga sa na profondeur ta ayaka meka kaka. Bonga zonga. Tango pa komi kuna boy. Porte kanga mi mo zonga susu exacte. Yango moni ba mima maka. Ba reza sa la sécurité pa Belleville. Tout ça ressemble à yaya. Donc c'est que ça dans continuité hein. Continuité. OK. Mais bazuma lobia ke Bob nani Bob molema abosani ba biloko nyonso ya sala. Abosana ndenge nini Zuma tanga bana ko memela Belleville saki abosana ke yepa ta ka terre. OK. Abosana ki yo ta memana saki Bob molema mimate. Zuma memana saki Belleville à tournage. Bob molema komi ko kima mbangwala akenda akima te ko ni mais oui c'est logique leader na ngai fana protéger leader des opinions nini baba ni leader des opinions leader des opinions za muntu bateli mangwa lobela nzambe alola leader na ngai leader des opinions Belleville nzambe na ngai outa wapi bela oyo mutatika batna qu'est-ce que c'est tana tiki batana ba mo faire analyse pas Bob Molé mais même tout ça bon tout ça fou la reine ba bi pine oyo azo aloba kaka pona mona kabino bozala kawana na tali émission moko ba bi pine azo loba mingi ke soki boya ndo ko sala boy pona ebi ke ba ninga na eba zawana mais soki ba telemisi bango mi bale boy piken akokana ete di pine ko beta tendresse lokola mwana na yebiso tendresse akimati toza pena yoko na matanga papa so d'être force papa tala bana basoyo bakana ba tana sana poate osomona ana poa bitu mais iloko nini salaka ba ya koloba ba biloko bongo pe en plus na matanga bazo ka chimie bango bazaka na Belleville biloko biso to ya nango bango basala ngote barata bino boya sécurité Belleville tanda soyo ka moto Romona, bango bakoza na se obi ke sile pe mutako ya pe pa ba le constate. Bango te.
Même sous barrière aux ala. tomona ngo awa na matanga papa kwedi sila ya yimoti aya yimo matanga papa kwedi mais na matanga mama Eunice na tango bakunda ki azala ki pete wana kendo sa matala na wana no sa ki matala na kuna yaya matala na nde bozaka au fond de mon cœur au fond de cœur au fond de cœur au fond de matala na tango bakundi mama Eunice azongi nda kunde ya ye oh yate ya rabongo oh yate akalikila tali ke no belvede qui surchargé matanga papa Richard asile na kana mama Eunice na téléphone basolo na grande sœur na ye basolo avant akakila bi voilà momo ngai il faut que ça matala na ngawa bon quand ça kene ko compatible mawa na mama Luvunu zabongo te akene ota matala na mo omote mtaki ko bina mutana mawa banda na mutu bandi ko bina bona ko bina no partout bon ça pour sans charisme boy Bianca surtout pas mon monsieur kotira na kombina mon souci na motema ovanda mama mukolo boy bina sola lipeka pe lo binga yeyo ozo bina désordre hein po pekisaka ye bato boza pembeni na ye wana ya moni belvi berero mwasala ngo tozaka na sécurité wana kaka lipine ba charge Bob Molema ya to kuna tadinga lapa koto tali jema ibele dadinga lapa na Bob Molema iba nini ni bakoma ba vraie sécurité ni ba otindika pena bato wana surtout ba bisa musique bazo tindika bango po ba egaleka bango te poni babi ba tiki musala ko simba micro bango soki ba pesa ki bato wana quelque chose. Il faut glisser chez ni au chez Belleville. Jamais. Yango wana bwana ki kolandila pour tout monde qui Bob. Ta me écoute loko wana ezwangeza Bob Molema mais comment pas Belleville. Tout le monde petit ka kuna zo simba ka téléphone. Biso tozaba garde présidentielle. Ah OK. Na comprendre. Président Zalisasi tengande na Zalisasi. Bia yo singane pardon alobi par rapport à babilo koana oyo asala ki alimba batu balimbi sebino bolo bia ka manike tango ba bise manike ke visa no ba bloquer ngo otama manike ndalela ngabela yebe ayibe ni leva yebe avant ba te ya lobaki a facilitara e na ndeko na biso facilitara ka pona OK ça va soki asuzolo a facilité ka pour ça l'interview o singela pardon point OK abi ya signé pardon par rapport ya nini ya théâtre par rapport ya par rapport avandi moka avandi concert de Salabi non je peux arrêter mon visa ici. Je peux rater mon visa. Asuzolo et la facilité de bloquer cette visa. Il faut que non, je demande pardon tout le monde. Pardon. C'est un appel de chaise pour abengi pe de chaise PD. Tout le monde est tolinga reto ya on a le droit côté moto kende kaka. Ozomona abengi de chaise PD. Ah, mais le lobo soki la duchesse aye boye. Mon était que ça m'a bien. Ya pour duchesse égal ya Asuzolo ozomona ngai jamais président Asuzolo bon asa mutuka ko sambela avandaki ayoki pardon achele na se mais duchesse acha pardon ofinga mobali ya mutu papa ya bana azana bana na ye azana responsable yo Gabriel kino finga ye oke finga pede yo na finga ndumba na lobaka yo basimbi so mir olela ai nani mutaloba ngobonga zata yo kino finga duchesse mutazana bana na ye oke finga ye pede abimana mwana na yo ya sala nini duchesse ye ibasimbi se mir na viva riva olela ai wana viva riva Oteka koma madame Belle. Nga lobi na nga kaka ke bato bakoma ofinga 7e bagarre na eni nyonso. Bazaka babesaka dipine basomba dipine ba mèche ba plan bamela balia sani moko bamela verre moko mbetu moko yango lelo bakombataka ye yango lelo bakoma oregete siko pourquoi bongwana
okobongola te. Il faut rester dedans. Bien, ça la bien. Kitoko wapi. Batika bandako bakota mabala. Tika boye, Bianca, tika boye. Ozo exagérer te Bianca. Bafinga na keto nyonso. Bafinga na haine, bafinga na keto. Likambo septième moto comment comprendre te. Tant MK ya qui joue oyo papa na biso Richard Mukoko akufaki. Ezaki dipine na bandeko ndebo bengana ki. Ba lobi 7e. Likambo oyo dipine azo sala garde azo protéger madame Belvi. 7e moto azo protéger. Komba 7e bagarre eza goût. Oui. Chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision et puis moi, Yasuka, ya famille Bota. Télévision ndenge to mesara toujours ko bengaye Bianca Zangande tozana na plateau Yalelo. J'ai profité pour vous dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, pourquoi pas Eldine Mikebi, Peselangambote, et pas ya Gradi, Mikebi, famille Mikebi Mobimba, vraiment, Bambote, Nabino, famille Riziki, Espérance Riziki, Sandra Riziki, Bambote Belé, pas ya Bino, Bambote Belé, pas ya ni tache, ni bouton, ni vergeture, moi sur ya 1,80 m, moi sur ya Nzela, nous plus 1. États-Unis d'Amérique, place Ivan Nakamama, Wivine Mukanga, Mukoko. Voilà, est parti à Combo Anande Tokobandela. Émission, comme je disais toujours, je suis avec Bianca Zanga Toko Solo là. Nyonso, il y a famille Bota, oh Nyonso Zoleka. Nana sa qui garde des corps, Nana qui colle la biaya mabe, Nana qui colle la papa mabe. Nani oyaya qui pona nungu mazuite yeyo mwana ya suka nani garde des corps mwana ya suka ya koloba yango awa. Voilà, nous sommes avec Bianca Zanga que je dis déjà bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour Exode Mikebi, bonjour na mélomane tout va sepela na biso bato tout va sepela vraiment na famille Bota. Biso beto sepela na bino en tout cas bonjour na bino ba bon début de la semaine hein. Et pas na bino na mutu nyonso. Merci na yemo ko Poutine de l'écriture Belinda Kandi, maman Morota Rai Goshi, VIP international la reine mère maman Mokondi. Ayi muta comme ça rabatu, atika rabatu na ba suspense Belinda Kandi. Babito un événement moko événement musuni le 29 mars boye belé na showbiz bozala jamais dessus pour tozana ye moko Poutine to yemba kembo alléluia lokumu kezonge pa nkolo tata on apesi biso makasi wana parce que kozanga na showbiz te yaka parce que ça clôture ya mois de la femme et puis ça arrivé en kolo tatanza komba fin du monde des habits so bato za kata showbiz to ko matana lola yo mto tika libanda akotuna famille ko kanga famille dokité parce que elle va ataki billet il y a $10 ataki billet il y a $30 na VIP en tout cas so ko yete
Voilà, merci beaucoup. Na Dongole Sanzamba Versa, c'est un grand merci à Odette Lessa, maman à Leslie. Merci à toi, Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema ya Papi, Irène qui a luta, Motema Richard, Nadine qui a luta, et Jocelyne qui a luta, Karine Izanga, Patricia Branco. Merci à Bibi Choumou Swamba, Ipoupa Décoration, Boni Basanga, maman Nicole Oboko. Un grand merci aussi à Duchesse, hein? Babi Duchesse, Evelyne Duchesse Tunani, Yo Yangwana, vraiment, Wumela na yo Nsambalo la bomba. Yo, merci beaucoup na maman na biso Elisabeth. Et yangwana maman na rokoba kaka na parfait na wumba. Donc merci à toi maman Nzambalo la zone ça est belé place Routaki. Merci na ya pichu du fond na mignon noble. Merci beaucoup à toi Balobi le roi célèbre Christian Ngoma et Exode Mikebi ba question yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup ba question Yangai Biano ya Bianca Zanga to bandi émission na biso ya mokolo na lelo Bianca Zanga bonina nuba basango ya famille Bota. Oui, famille Bota ça va dans le bon, famille Bota toi na film na biso Otozomona mon aîné eza na kati ya Bella Production donc et que ça va vraiment. Madame Belleville a raté. OK. Belleville tant que ça le film a sali casting et bien que loko so na pesa ngo mutu bo papola. Tala ndenge mame étoile ako papola. Ah. On met toi zo beta biloko ba Thérèse ba salaka. Ba biloko ba Gabi ba salaka. Ba biloko ba tendresse ba salaka ya ba buchu. Siko mame toi zo beta ngo na TV. A otalisa na batu ke combien na vie kolinga mwana muke na vie eza mabe. Ah, njoka nde ba ya pe ba na kolinga ba. Iba de kanzela wana ko. Oh, donc c'est koloba mama. Ya sisi ale kanzela na kuma ni nzela wana bango tu ba leka ba nzela wana. Oh. Donc, ce que toi là, il pour la relaxer bango. Ah ouais, ça va moussala bino bosala kana kuku. Yango na yena on a poisse. Wana nyo secrétaire ya Madame Belleville. Madame Belleville. C'est qui tolo bakiazo te ya pe bande kone misusu. Oh mais te bango ate ya bango déjà babani indirectement hein. Indirectement. Azo ate ya bango déjà. Donc otali partout otali qui était partout ezanga. Sika na zongo na bongwa. So ba moni partout te na ko ba kana vi wana. Yé ba bano ko ba kaka na écriture misana na bino. Yé ba bano te ya bango kaka. Bien kata oyo penser oyo uti wapi. Non lo bana yo. Na vie linga génération na yo. Parce que ba tuna ka pas ces arabana wana. Maintenant, on a regret. Vous comprenez, santé eza malamu te na forcer. Au monde maintenant que la mao eza bana wana. Bana wana ni mawandeni. Bana mikiona. Bape bakosi na jean. Bakosi na body, bakosi na basket. Diko nango obimise énergie nyonso emsu 4 mobimba. Ozoma poko tala matamine neti ba bijou la reine boso talema bo senti que muto alingaka nzoto mingi. Tala na chose vraie. Oh, ya. Surtout matamine. So vandi mo tali bo tali oyo akoma tana ba 5. Ozomona so mwana na muke bango nyonso tu wana baponga biba s'intéresse bango tout ozomona siko na fana la tala ka boye bakosi bango na ba basket ba lamba ba nini bakosi na $100 siko tango ozonga pa mwasi no ya bo jeunesse âge no ozoko opesa le meilleur no te omona pe mwasi pe na kanda na pas comment tricher parce que yo papa na ndako obimisi déjà nyonso kune pa bijou la reine opesi nyonso pa et pas ponga bi opesi nyonso pa s'intéresse opesi nyonso pa makolo soso et pas ekumani donc oza ko rendre compte que je suis mariée à la maison. Ou bien je serai mariée na moisimo quelconque un jour. Yo daso bim opesi nyonso ngo monu mama moko mukia kotika na ndako bo asali kana mwasi inane prostate yango ne. Kwani obimisa ka énergie no c'est pas maman moko boya muko en tout cas ba maman yo nzamba limbisa nzamba limbisa bino te apinir bino baby si génération bana bato. Ah, si. Bato belé ba fait beba ba nini beba pona ye. Pona bato wana ba maman. Non, chose vrai pour ba maman wana. Baza bato te, baza bato so vandi mabo faut ko bani ba ona mboka. Ko bani bango. Mais faut ba longwa. Bana batamikie. Même aussi Bible lobi ngo ozana donc omona mutakala apara na ote. C'est ça, oui, on est la Bible. Ozomona ata la Bible ba beteli ngo sete ozana donc omona mutakala ya maman na ote. Suko bana na mike maman mutakala batu combien?
siko batongo puis bazo continuer kaka yango na madame Belva zo te bango na ba écriture ozomona mais il faut koyeba ke na vie faut otambola boye c'est ça oui faut otambola na honnêteté ozomona yango moni bango bilonge zo kuba olendenga mwana muke na zwaki ba na pa miketa on peut ba comment comprendre comme pour même super boya na it bango ba boya bango boya ba emiso bango boya na bango apa ba bazaka nga babenga nga tonton de tonton yo amuyibi luvunu chapele tonton de tonton luvunu no chapele luvunu no babenga tonton te okendaka na 23h na ndako ya mutu okenda ndako na 23h yaya okesa nini luvunu babenga tonton te mobali ya mama on a kendaka na ndaku so na kenda ndaka Sainte Thérèse bande abenganga tonton de tonton te babenga tonton de tonton mobali ya mama ya biso ye c'est babenga papa de papa tonton de tonton te papa de papa sikanga na loba nao donc c'est babiloko ngo ise pene bele bato mabe noyebi so bato mabe so ovanda otali bobi te bato ya opesa confiance te ya opesa confiance te sinon te so ozwi yango moni moko atombo kaka tanga yokaka sango ya lokuta ya bakotelaka bien na makila makambo kasi ti atomboka mpona bongo ye atomboka mpona bongo kuna mwana na ngai te na mobali oyo ozwaka bana na yo yayebi aretombe ko ayebi baretombe nde basala bana bato so abanga yena makili na mwana na ngai te na mwana no mpe bakozwa ye oda bazwake deja te bazwaka ye mpe malgré tout mama aloba bongo mpona mwana na ye mwana na aza somo attention yomoneka mwana moke basala makambo ya minene ya solo mwana mabe mwana ana donc seki ye mpe akota na ye deja na bamama iya zelo akenda mpenza akenda ko ebongonga bodi azwaka wapi epa mama ko akenda deja na mbonga basket akenda deja bongo mama na bango ayoko koganga makambo adiana makila po yena diana makila bagénération moko na comprendre moke nga nakosaka te mama ya kotomboka po atali ke mais ange mais le pied arrière allez tourne-toi, allez touche le mur. Soyez peut-être banga bitete. Mwana bilokote. Ndo ndi mwana déjà kinda kala. Ba pesaka ba pekisaka muto alinga kende osi akei. Ayebi gwa mama aguta. Noloba no. Bien kama kambozo kango wapi? Nzambe na ngai. Tomona kango na internet efundaka. Ozomona baza les oiseaux de même plumage. Tant on vend talobi. Ici, une menace a été détectée. Et comment makaneti nelongi? Boyo kanisi si la uka abomba s'intéresse pas. Atala ka s'intéresse atika loko alisune moko. Pour le peso s'intéresse pas bien kende. Bato ba oluba maka bon moi place za mabe yango na tika ka tole loko moko. Boyo kanisi s'intéresse ba beba na ya na biso molimo et puis ma kimia poani. Epo eloko wana ko yango siko omoni ke eloko wana mpe bokomprendre na to na balabala yango omoni mpe eloko wana mpe akalikila bi kota makolo soso ape mwa vie ezali mpo mama oyo mokolo oyo ntongo bazalaka nazalaka na bango boma vie ezalaka bana mama olive atia croix aza so na eloko te tika na demela makolo soso nde omoni mwana na mobali wana akende mpa makolo soso bino bonokoyeba bino boza flou makambo minene boye bianka oyebi so donc nyonso oyo bomba na okaka boye nzambe na ngai ye nalobaka ngo bato bandima ngai te ntango bato bakomi kocomprendre sikoyo yango ezalaka bongo ko yango moi mpe ya na biso wana akenda na ye akoka kosupporte te chose na ngai mon chose privée je l'ai élevé je l'ai aubergé je l'ai arrosé
pourquoi les mamans là, ils voulaient seulement grignoter mon chose privée. En tout cas, il faut. Faut na Ayane. kende na ngai. Mona kendaka na ye. Bianca. Bo comprendre tozana Bianca Zanga mwana suka ya famille bota yepena betara beti sora beti mutabimara zate tozana Bianca Zanga papa na biso Richard Mukoko akufi na ye molimo na yepe mana kimia papa Richard akufi azana sema be na minute nzoto ya papa Richard ebandi déjà kopola mais papa Richard azolongwa te na miniature akolongwa ndenge nini moni muto asalaka makambo malamu abunga na muto abatu na pasi Parce bato mabende baolinga bazongisa ye na ndenga mabe mais na biso ba auto zaki na moi choc na moi passe moi c'est pas matanga c'est na pas bapaya mais pas bakolo matanga eza loso ke okuta moi ne peut-être msusa moi si aza inconsolable okuta mama bana ne msusa ndima te ke atako soto zaki sur ensemble te mais na mona ka na yo kata ba ozo mona yo kaniti loka be essentiel loka ba tendresse wana bazuma elo ne malonga ba yana bazolo bebele na zuma ko lobele akene luka solution ya mama na ba bula makasa avril yango tozo kota te siko mama zaka na sama pono na maya kalamu azo na solution esika mama ko lala te mozo ya ko be ozo ko luka obeta likambo oya Richard atiki bana kitoko atiki bano baza présentable atiki bano mo talibano bi voilà ici na matanga ndi ba bazala ki wana bango misato ovando talibano bi te voilà bana vraiment ya mowe ya tiki bana bayebi da ko luka vi ba misu ba otanga omona kita ba collègue na bango ya ba isa so ba IEC wana nde bazala ki wana ozo comprendre omona ko vendre mo tali obite papa Richard akei mais pas Richard azali à travers bana Bianca Zanga mais ça fait parler ba lobby ke bino bolongwe na musala oyo boyela ka pemena madame Belvi bolongwe na musala oyo ya ki communicateur to communicatrice ya madame Belvi ya famille Libota bolongwe na kolobela star na bino mais bokomi ba garde corps ya madame Belvi biso osala ka nyoso OK. Le 29 ngam na tapis rouge. Tapis rouge. Le 29 ngam na tapis rouge na la masina mabele madame Belva matali ko na nga. Oh, gani madame Belva no kota na salwa. Ya nga tapis rouge. Oh, tika boy. Ono lo bana yo. Biso no za bongo. Toza fou folle reine. Donc tout autre monde que quand c'est pour madame Belvi, nous sommes mieux placés au sala. Ozo mona. Il fallait ce que ba balingen tout tika madame Belvi. Potanda sa ko senga mbongo na kino senga pa dinana eko le kata ya yo senga mbodi ya kini po beta aza anga koma ye mwasa te maza mabele mibale fala pusana bingana ya kipona beta wana za biloba loba tanda sa loba ya pamba tanda ma place madame Belvaza ngana za nipina za pamela za jema ibela za plasma za Darlene vaza Sami Garamba za Petit me kosa zawana. Ayepe boya abeti. Tandasi ba koti. Abeti pa ki. Abeti pa ki. Tandasi. Bembeno. Bembeno tandasi amuta lo kute ayo. Tamutu munene. Seigneur. Akoti pe. Akoti kwa bien. Abeti pe madame Belvi. Tandasi po bimo ke. Abeti mo demba ta après. Tandasi mugwa to buka sila katikati. Kianya. Ella ata bafana Belvi apoto baluka esika sila ovanda bakabola sila katikati tanda so ali bombe donc on rêvera ngo yango moni mukomoko te madame Belvi koza isolé bien oza wana to kozala wana kaka Vous veillez sur ma munion sur ce qui s'est passé. On ne fait pas de blagues avec les leaders. Tout au sala. Nous sommes des molomolo de belle vie. Tout au sala. La télé on coûte lunettes, ça compte bien vrai garde corps bien nini, bien nini chemise à noir à la takiti ici. Toto mona événement là-bas on a bikok. Nandaka bikok. Bon pas ba mibali, bazuma bazaki wa. Katika bozolo ba mabe ko komo choqué. Suka wana pardon komo choqué. Nandaka bikok, ba to ça l'événement. Zuma zaki wa pas sa secrétaire sila. Bien. Bon mona ke balinga sila na motema te Zuma tanga zaki na famille bota non ça secrétaire belle vite. Mais maintenant ba saki. Na mona te. Na mona te. Ça la ngote po nini kasi. Alinga sila ya solo te na profondeur te.
alinga sa na profondeur ta ayaki ameka kaka bonga zonga tango pa komi kuna boye porte kangami mwa zonga susu eza te yango moni bamema maka bareza asala sécurité pa belle vie tout ça ressemble te yaya donc c'est que ça nango continuité continuité ok mais bazuma balobi awa ke bob nani bob molema abosani babiloko nyonso oyo asala abosana ndenge nini zuma ntanga bane komemela belle vie saki abosanaki ayeba azalaki a terre ok abosanaki ye utamema na saki oyo bob molema mema te zuma mema na saki ya belle vie ya tournage bob molema komi kokima mbango ala akendaki akima te po numéro eza logique leader na ngai fana protéger ye leader des opinions nini babani leader des opinions l'idée te les opinions za moto bateli bango alobela nzambe alola te bezaka nyonso ba leader na ngai leader des opinions belvi nzambe na ngai outa wapi bela oyo mutu atikaka bato na qu'est-ce c'est tana atiki batendance bakomosala analyse tie pa bob molema même biso toza bongo toza fou fola reine dipine oyo alobaka kaka mpona amonaka bino bozalaka wana na tali émission moko dipine azoloba mingi ke soki boyando kosala boye mpona ayebi ke baninga na ye baza wana mais soki batelemisi bango mibale boye piken akoka na ye te dipine akobeta tendresse lokola mwana na oyebi so tendresse akima ti tozala mpe na yoko na matanga papa so deta force papa tala bana basi oyo bakanaka tendresse ana poa te ozomona ana poa bitumba te mais eloko nini esalaka baya koloba babiloko ya bongo mpe en plus na matanga bazwaka chimie bango bazalaka na belle vie biloko biso toya nango bango basala yango te barata bino boya ba nouveauté moko boye ba nouveauté sécurité otambola maboche madame na katikati yo moko mpandi bamona mwasi moko baza loboko te basala sécurité wana mais yo mpe bazomona ba vidéo nyonso yo wana kaka na nsima bino nyonso bokoti yango maître yama nzambe na ngai ya mashita molimo mpe malakima maître yaya tokosala sécurité mpona belle ville na oloba no ebende tokobeta mpona vimbisa bras mpo bras ya kaka ozomona kaka mpona sécurité ya belle vie tendance oyoka moto ozomona bango bakozala na se obika esila mpe moto akoya mpe papa balobeka osala te tomonango awa na matanga papa kwedi sila ya ye moko ti aya ye moko matanga papa kwedi me na matanga ya mama Eunice na ntango bakundaki azalaki pete wana kende osala matalana wana kende osalaki matalana kuna yaya matalana nde bozaka akendaki au fond de mon cœur au fond de cœur au fond de cœur te au fond de matalana ntango bakundi mama Eunice azongi ndako nde ya ye aoya te yayaka bongo aoya te akalikila atali ke no belle azalaki surcharge na matanga papa Richard asilanaki kana mama Elise na batelefone basololi na grande sœur na ye basoli avandi akalikila bi voilà momo ngai ifonaki esa matalana na ngai awa boyoka ti akende kocompatible mawa na mama luvunu akende otala matalana omoi te moto ake kobinabina moto ana mawa banda na mutu bandi kobinabina kobina no partout mpona oza sans charisme boy Bianca sozobamomosi okotika na kobina mona susi na motema ovanda otala mama mokolo boy bibinabina sola lipeka mpe lobi ngai eyo ozobina desordre popekisaka ye bato bozala pembeni na ye wana yango moni belvi berero mwasala yango tozaka na sécurité wana kaka lipine bacharge bob molema yaya tokuna tadingala pa koto tali jema ibele dadingala pa na bob molema ebanini ndenge bakoma bavrai sécurité nde baotindika mpe na bato wana surtout babetisa musique bazotindika bango mpo bango te mpo nini batiki mosala ya kosimba mikro ebongo soki bapesaki bato wana quelque chose il faut glisser chez Belleville. Jamais. Yango wana bwandaki kolandela pour tout monde qui bob. Tame écoute loko wana ezwanga bob molema mais comment pas Belleville.
Tout le monde est pété. Biso toza ba garde présidentielle. Ah, ok. Na comprendre. Président ozwa lisasi te ngande na zwa lisasi. Na se sacrifier. Ya to lingaka Belleville na ndenga solo ndenga ba aventure te. Ok. To risquera vie na biso pona ye. Ozomona mutu asala lelo ya misusu ngai boye nazwa conscience natika santa bouche belle vie. Ozomona so natali ndeko nga mobali grâce lelo akomi frère Camille azoluka a honorer biso abala. C'est grâce à madame. C'est grâce à madame Belleville. Et boni be censé be sorte loka ba tendresse. Zambi. Ba Gabriel. Ba so ba sila guba comme loka ba sosa mutakala. Ba ya toucher personne ta Belleville. Et les catins. Ah, makambo ezokende mabe hein. Non yebiso. Ah, nzambe nanga bien kazanga lelo boye tokutika no mambo matanga muke tokota no makambo ya Gabi oyo likambo ye kani hein ya Gabi aye osenga na pardon alobi par rapport à babiloko wana oyo asalaki alimba batu balimbisa bino bolo ya Gabi. Manike tango ba bise manike ke visa no ba bloquer ngo. Otanga manike ndalela. Ah. Ngabela yebe. Ayibeli avant. Bah te ya lobaki a facilitara e na ndeko na biso facilitara ka pona. OK, ça va. Ce qui en sous-zoro a facilité ka pour ça l'interview. Oyo sengela pardon point. OK. Abi ya sengé pardon par rapport ya nini ya théâtre par rapport ya par rapport avandi moka avandi concert de Salabi non. Je peux arrêter mon visa ici. Je peux rater mon visa. En sous-zone, il y a la facilité de bloquer cette visa. Il faut que non, je demande pardon tout le monde. Pardon. C'est un appel de chaise pour. Ah ben, il peut une chaise PD. Tout le monde a été on a le droit au côté de Kende Kaka. Ozomona. Ah ben, il une chaise PD. Ah, mais les lobos, ceux qui la duchesse à Yeboye, mon été que ça m'a bien. Il y a pour duchesse égale ya en sous-zone. Ozomona. Ngai jamais présent en sous-zone bon. Asa mutuka ko sambela avandaki ayoki pardon achele na se mais duchesse a pas ofinga mobali ya mutu papa ya bana azana bana na ye azana responsable yo Gabriel que no finga ye oke finga pede yo na finga ndumba na lobaka yo ba simbi so mir olela ai nani mutu loba ngobonga zata yo que no finga duchesse mutu azana bana na ye oke finga ye pede abimana mwana na yo ya sala nini richesse ye ibasimbisa emingi na viva riva olela wana viva riva Ozomona ye moko kuna na balwanda kuna il a vendu son corps, il a vendu partout. Elle était marchandise. Oui, elle était marchandise. D'abord Luanda, même au Brazzaville. Na vanda lobane makamwa. Oyo finga duchesse, obenga duchesse papa ya batu, mobali ya batu. Ana bana nena mwasi nena ndako, obenge pede. Non. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, hein? Ça ne l'est pas. Ah, non. Il faut que duchesse pardon. Peut-être oui. Duchesse a koya na yo banayo, kema. Akoya? Yo saka na duchesse. Par rapport à visa ndenge. Ina duchesse par rapport à la vérité duchesse. La vérité. Duchesse a constaté, duchesse a loba, grillontage. Tangu to sili saka tournage to kota na atala mutu ka to zwanaka. Il au moins mbangu eleki na ngwe karawa. Siko yé. Ayaka poine. Poine ba Nicole bakata ba yako défendre ngote. C'est que yé pas à se retrouver dans la place. Malbani na français, c'est lui qui connaît la c'est lui qui s'est piqué connaît l'affaire. Ayaka poine. C'est ça qui piqué. C'est ça qui peut italier, yé peut ba grinota. Kasi yé peut ba grinota na ba mituka ba simbisa ba mil ba kota na ba mesa wenze basala pa bien ka. Bongo posa Marc la na kosa. Et tu bien président Marc la ça loba c'est que yé pas na kati ya batu wana. Aya pona nini? OK. Poni ba marele ba yakate. To ba mama pe ba zebele ba mama to poni ba yakate. Ozomona ezwaka kaka bato ba grinota bango yango moni bayaka ko défendre onga na yebi ba grinota na bango te na yelani
On a peine bien ba pratique on a. Non, il y a ni. Peut-être il y a lobby bon pour y bi ba to masala eh. Si ko liko na ngozo traiter des choses pas. Azomo na yo. Oh, on finit pédé. Azomo na yo. Défendre moi na yo. Aya, biso peut te défendre Mike la duchesse. Ozomona elo mususu ko lingo sala ngo lingo loba ovandi botali conscience na olinga na loba nini olinga na sa nini c'est ça vina ngeza ndenge nini tango yo lingo yo traiter oyo traiter mobala muninga pede yo mo pe ngumba yo oh zambe na ngai yo mo pe katala ipe mo ape parmi pe ba lele pe po leko chapelo lemo Seigneur Jésus boyo vanda boyo bimisa ya muninga ke o azape de boyo na menzoka yo mo pe mo le kanzulama wana mabe kotite bien ka nti bato bakombaka ba 7e baga bana banani bati lobakasi to sa musa moko to lia mesa moko to mela ver moko moko mais le bokoma bimisa ngondi ngane muta masumu ponga na de innocent na ngana loba zoka bino pe bosombela dipine bakabelo bosombela pe bilamba patu mabe lega papa ko ya solo patu mabe zona biso tone mama mine bo bwe ya mabense bien kaza on dit place bwe batu so ba moni bwe l'équipe bwe ba kosilike par rapport à mabozo loba bien ya natani komba mutu komba mutu bangote desu ibate komba 7e bagarre eza gumoko na yepe lola longwane 7e akoma ne mirai tout bad c'est ça moto na njambe mutala ba robe nzoka nde baresonaka so bayoki seti bamonika bipine baresone seti yo yibango teke mobali mo boye anokaba ne mpe bele abane mpe kokomisa yo movano otolobi te ya pierre te nakendanga pa 7e yaya sikoyo omoi moto anga bongwani ovandi soki otali ya jambi kuna eloko eza te makasi eka te neti kaka neti te odire fatigué mais fatigué te mais so nazalaki nanga kuna ata 6 engeke nango bongwana mpona nini nzambe yaya mikolo balelaka mona moko chance kase te nango mpe abongwana na ye nzambe na ngai famille bota bozwa biaka wapi nzambe bianca bango bayeba kosoke te ngana so na mpe afanda mpo kaka tofandi bovandi otali kaka lete eza otie na se me tobima banda mboka so bimini izwa somo mais mungu aloba awa soki abimi awa akoyebisa mesiaki uke tudu une menace a été détecté tomona yango aya na makambo lokuta aya na matière te azangaka bavérité concernant madame Belvis ko biso tona bapreuve preuve tangible. Ma preuve ezali. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga toujours qui na biso malembe bolobi showbiz sold out. Mabe yango wana biso batu misu ba loba iza mabe parce que soki bango ba yena salle ba moni yango te ekozala mabe tango ba royal 30 to bengi bango to bengi biso bengi bino événement na bino mais bosaka événement na bino place à tata na kuzu na mulunge boko toka boko tutana biso toyaki boyaki te to na tape wana ta siko comment bino bonyonge événement na biso makasi boye bokomo menacer bokomo zana mibali na bino bocha bango ya nani oyo kuna bateki combien de billets 400 kaka bozo kosa eza nango 400 billets pam sur 1000 bozo na 400 bili bozo ba sold out ndenge nini nani Bianca yo saka madame Belvier bon ata kacha personne ba yepano ba mukie c'est belé compter ainsi na kaita ça c'est belé makasi komona mutu moboe sala 1000 a continuer kaita azam ta félicité oui c'est belé c'est belé ko azomona 400 bino bomoni Belva nani waze quoi jamais kutu Belva za waze quoi waze quoi ça ni 10 personnes
Eh, bon, ça rend la belle vie, hein. Exo. Bato baya bato boza besité. To sali soldat billet ezati. To boye Patrick Alexis ba billet sili. Babi bazo benga pona bazo su billet, o bato ba billet sili. Bato bandimi bate mata ya kotelema. Ah, ba mona ka événement musoni. mais tout moni a président Joël Barizo susu nani famille Bota. Wana za nani? Wana za aza procureur général ya famille Bota. D'abord, félicitations. Quand c'était avant Nathalie, côté Malamu, il y a côté Bapédé, Bazaraté, Balesbienne, Bazaraté, Batmafine, Raté, Boina Boba. C'est ça, côté Moussouspé, Babton Baza. Côté Babakou, Bapédé, Baza, Balesbienne, Baza. Ah, oui. Et mon président, je vais baser pour Nina, côté Zabien. Avant Nathalie, côté Mafine, Zate, côté Pédé, Zate, côté Lesbienne, Zate. Mais il faut dedans ici. Mais ce que vous avez fait, il y a beaucoup de finga ici. Ya. Ce que finga, vous avez finga pour. Oh, quel est mon souci? Papa, il me coûte ma finga. Talanan, papa, il me Papa, ma somme coûte ma finga. Bon, Joël Barreto sur ma finga. Ah! Voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga tokomi na biso nasuka ya émission na biso ya mukona lelo dernier mot et puis ba dédicace. Donc dernier mot nangeza bozanga un événement le 29 mars na showbiz en tout cas événement musoni bozala jamais dessus to ya biso nyeso to belé na kata showbiz en tout cas bato vraiment événement n'est raté, t'es arrivé à mon Nzambe. Ceux qui ont libanda au tikalia, biso na kati wana to yemba kembo, alléluia, oza pour mon kolongo yesu pe a manifester a okita ozwa ba oya ye. En tout cas ba mbote nga na pesi na la mama chéra moi si maman José Doussadisu, ya Sylvine Jolie, maman Claudine Bokatola, maman Germaine Mukendi, maman Germaine Makese et maman Annie ba super, maman Aningo Yamputu. Merci à Mamie Tadina de Belgique. Merci à la grande H, Maman Sakina. Et merci beaucoup à Maman Ewin. Merci à Maman Nabiso, Matondo depuis les États-Unis. Merci Maman. Et merci beaucoup à Pierrette Lungengo. Merci à merci à Pierrette, merci à Nanou Lungengo, merci à Renate Kitenge, na papa Mso Kitenge, place Rosalie, vraiment merci à Moko Exo et puis merci à la famille Bota Mobimba. Voilà, merci beaucoup, tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de l'artiste Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous voici à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux. Yakolanda Bisso Didiebi à la fin. Vraiment, Matondi Mingi. Je profite pour vous dire un grand merci à celui qu'on appelle Esther Morena, la parisienne de l'X. Esther Moussiana et pourquoi pas Josiana Bokechu. Peselanga mbote ebele et pas ya maman na biso Eldine Mikebi, pourquoi pas Grady Mikebi, famille Mikebi ma famille nangai vraiment bambote ebele pas ya famille Riziki to moni kuna Sandra Riziki elongo na Espérance Riziki vraiment bambote ebele na bino balobi ni tache ni bouton ni vergeture moisseau ya 1,80 m moisseau ya tonda, elle s'appelle Mama Wivina Mukanga Mukoko. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.